Nini rosa na roko yebisa na bateau tout. Des fois et pas na yo azalaki nani. Des fois et pas na cher. Parce que talaka nambi des fois on a âge à 14 ans. Donc ngande muna simbise lisango nungi o yena lisango. Des fois on a musique na guitare c'est moi et puis ngape muna changer style ya koyembela. Po ya ki comme ténoriste mais. Le style wana yemba kati bada kiti wana ngane muna pesa. Donc des fois ça qui so ba ki Afrique bo akosa na ta 6 mois. So abeti na Abidjan, beti pas bo. Donc c'est parce que na Afrique on ko beta na defa oté. Bon, blaguité mutako tia libaya na Afrique on a zakité. Alors on a une jalousie bandaki ko kuta des gens ba misé na biso Congo. Tanga betika na Uganda na Rwanda. Ba misé na biso ka ko zomona leo ba ko tia ba veste ba ko zela defa. Ba sourcier na pour na defa. Defa ba tuba BBC vina ezali ba 4 musiciens wana ebi wana. Okotanga ba kombo na moto oza tumba. Bozana tanga ba kombo na bango po le fiti PR. Ezala tina na kingeso. Na lobika ka salade. Nga etake shora mbemba nalingi te bato na bakino yamba defa siko banani bakosele makambo natangi 4 personnes so boluki bango ka na esprit bomuna ba c'est liwa na sur c'est liwa na zamini akufi normal to moi c'est ndenge peso lo bama na bato to yebi te mais to yeba bango ka ouais au sala succès à l'époque to bina ba mandundu partout 4 coins c'est-à-dire wenge 4 fois 4 ezala ensemble bango kuna beta bango 3 fois ne bemba sonnerie na bondo na susa. Oyaka kobeta comme lever les rideaux pour na wenge mais il fallait wenge banda ngine o banda te siko ngana banga ko banda te parce que ndule to hebia bo yotango olingine ko banda te songa na bande c'est public ce que silba kena bango siko premier ça okenda ce que pas Kofi abengisa yo baloba Kofi alia au moto vrai ou faux mais ezaki vrai parce que histoire ba changer ngote yaki na tongo na ta kara liboso ko yera ba seka ono anniversaire a Kofi c'est kosi oui mama tagi liboso na karo anniversaire a Kofi ça lelo madame kuta boya pauvre madame bize abi ko meka ko kendete nga esprit na ngebeta te na mutu wana to kitaka boy anniversaire ça te mutazo bimana ba cadeau empoisonnant siko ba pesa yo conseil yo kenda pour animi na yo ki bisete na kenda ki yango na komunika ke déjà succès Kofi yango salamaki bongo après wana oya kokuta na suna Kofi oya ko déjà salanga bomanga na kokuta na ete na kuta ne supani na batu bo comprendre que il y a certaines batu mususu balinga batu te faut pas se filer na batu mususu tout ba mise faut pas que banazolo ba surtout na petit na biso bina filer attention petit wacha nani Watanabe héritier ozo voler bien attention na ba mikolo wana donc c'est très dangereux faut amaye les mingi na petit amke wana ya kota goma nani innocent boyo kanganga na papa donc bokeba o mutu featuring alinga diembela poza mupepa attention featuring akimukolo na mwana mke simba kate attention Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Awaminga Rolebezati, votre chaîne est là. Une nouvelle chaîne, mais très compacte, très intéressante, très suspecte. Tumba TV. Tumba TV est biso yango. Yor longo tumengete Zakari Mwamba na pointe. Les petits Zacle. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Biso tous abonnés déjà. Yangano eseleke tapa bakwena ba boite. Esie koma ya pale kikia bongana dani. Allô. Mes chers amis, je vous prie de vous abonner dans la chaîne Tumba TV chez Zakari Mwamba, le général de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement. Kuna bozo d'informations ya kitoko, musique, théâtre, sport, politique,
Zakari Mwamba, le descendant valable de Zakari Bababaswe. Abonnez-vous massivement. Ciao. C'est le Mr. Voice Ibrator, l'homme de ce pas sorcier. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Tumba Tumba TV de Petit Zak le Mwamba. Zakari Mwamba, abonnez massivement la chaîne Tumba Tumba TV. En deux toujours d'informations claires et nettes. Hein, avec le Zak le général de la presse congolaise. Yes, ici c'est Mignon Abraham Ponta de Lance. Abonnez-vous massivement à la chaîne Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, le général de la presse. Abonnez-vous massivement. Donc, divertissement. Ici JR Marou. Je vous invite tous à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Tumba Tumba TV du grand journaliste, le journaliste star Petit Zak le Mwamba. Mes formations, il y a bien mes formations traitées avec justesse, politique, musique, voilà, du tout quoi. Chaîne YouTube Tumba Tumba TV. Abonnez-vous massivement. C'est JR Marou qui l'a dit. Meus! Tokokota Jérusalem kaka makolongulu tokokota kaka boye Jérusalem tokokota kaka makolongulu désormais Tumba Tumba TV officiel de Zakari Mwamba c'est le côté Jérusalem 2022 tokoti yango déjà quoi pour Tumba sikoyo la TV officielle de Zakari Mwamba donc voilà nazobenga siko ba warrior nazobenga ba meloma na bonne musique to soutenir massa na biso presse internationale Zakari Mwamba, désormais Tumba Tumba TV et comme c'est une chaîne, de s'abonner, de payer sa poids, tout ça la vie bien quoi. Voilà, bonne chance à toi Zakari Mwamba. Eh, tu continues déjà pour Jérusalem, tu continues 2020, vendez ma kolongolo, tu continues encore à bouer. Akobimi c'est la bébé va paquet, kaka. Hello la famille, c'est Matera 7 étoiles. Abonnez-vous sur Tumba Tumba. Il y a Petit Zak le Mwamba. Qu'on a des besoins d'informations sur le pena, sur la chaîne, et là, on a Tumba Tumba, 100%, il y a Petit Zak le Mwamba, on est ensemble, il y a Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV. Ouais, c'est bien moi, à Télé Kounyanga, le souverain pontife, le tout-puissant chef. Abonnez-vous massivement sur Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, le Petit Zak le. Pour votre information, pour votre divertissement. Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV. Mobali ya maboko makasi bazwela kayo bembanda e mwasi alipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwitie hisongolo e babi Tumba Tumba TV officiel. Balobi avec Petit Zak. Petit Zak, le petit à Zakari Bababa, c'est ce que Zak a mouké, Zakari Mwamba. C'est gastrique et 4 ans à la maramba. L'osa konabinoe. Balungola, moi si Kaleso balai Sakai, tu balai Sakai, Babi Awa. Tous s'abonner massivement. Balbi mission nyons au Boluga, ya politique, ya musique, makambo tout Awa. To Tumbao. Nanema mabete. Puis le roi dans la période de Facebook. To Tumbo le roi, Benad Dendo, to Balus, to le roi Soso, to Tumbi. C'est l'une de Kardasha Bizoubaï. Nana Barek, on l'a mingité. Mwana bende idéologie que mouchi avec une petite partie dit nekele ou les bas tout la parole me rappeler là bas ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes vous qui êtes éparpillés à travers le monde de suivre votre très belle émission dans votre nouvelle chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba le Petit Zak le ZM le général de la presse internationale baki selanga mona papa SKK di balobi idéologie érotique elle a toujours idéologie nzamba la makolongulu bien ma yasima. Deux fois, tu papa SKK tout la muka. Bobanda ko s'abonner la chaîne Abino di Tumba Tumba TV officielle. Balobi Zakari Mwamba correct toujours changement de fréquence. Le lot aux Alabino awa deux fois tige kiti bango la awa. Nakata gal na commune ya Bumbu et si kalini ba galwa tout bosé par plate avant le monde bola muka. Balobi ba galwa tout bana selemba bana Bumbu tige kiti awa na landu.
Nadia Samata Paul chez Delta Force esika nini moi mini boîte c'est salami po bagalo tu baya rapé na kata toujours indusa lelo to retumbana ngai kulumutu shoka mbemba mutu akenda sangwa binisa bato na mandundu à l'époque l'autre robeta masolo oh kofi olomide ayiba ye moto est-ce que c'est vrai lelo kulumutu shoka mbemba kolobango lelo deux fois tête je kiti na kata gal poto le toujours général des fois po aza véritable galois bagalo tu ba de bembe tozana matanga tozako lela général des fois au corps déjà lelo corps ezako kitabongo ana ville province ya Kinshasa batu déjà délégation oyo chef de l'état Afrita qui a fait pour 35 personnes ba kende ko soit corps ya général des fois au poya poto lukandeni ba ko sala skoyo ko bomsa ba obsèque na ye batu ba ya ko lela général des fois yango to rotumbana ba galo tu bola mukahe aso matadi bac de France. L'homme à la barbe blanche, bouge les gars, maman Rina Lingindudi, Basala Kolamukala, la Chapin Fouzi, ma belle américain au Congo, bouge les gars, il faut Faboulala, Fabrice Boulala, petit Nanga, Joël Boulala, la n'a toujours idéologie, Regan Boulala, Zako, la Bino Toumabe, la Dim Foula, la Mouka, Temola, Batutu, Basala, Hotel, ma Odomba, Kilika, la moto, Balobi, Tiche, Kitia, la Gal, Poto Solana, Koulumutu, Chora, Mbemba, deux fois, Merle Bitia, ma bongi, c'est l'anga pour tout ça, la Kataboati dit, Bazar Mona Lumière. Deux fois, merci beaucoup à mon sponsor officiel, Papa Charles Blaise Mafuta, les Voindou de Rennes, président de l'association qui de Bretagne. Là où repose le cœur de maman Isabelle Marinette. Nakata Rennes, on a deux fois, pire fois béton. Pire, il y a des ngezidina, oh là, ma bé, Papa Charles Blaise Mafuta, bouger l'enga, maman CG, maman Bita Zala Rolam Gapo, et mission la bino yango et bandi. Balobi, bana papa SKK, tout va s'abonner. Pour China bino yango tumba TV officiel tozali déjà jeune tamu kulumu tushora même za hotel mapoya batutu baza ko la mukadi et va tumbaka lo mona za ko lelo mabena 4 verse wana léon mo konta Autriche balobi deux fois te je continue toujours ko ça la kaka boye idéologie kaka bien ma ya sima makolo ngulu nzambala toujours balobi c'est lui qui a vu le fils a vu le père balobi kaka ndenge baloba c'est lui qui a vu le fils a vu le père o moninga Zakari mo moni Zakari baba baswe deux fois te Balobi le lero inda mabena kulumutu shora memba di ingaye kelingo lela motema Patrick Amisi couple moko très bien à kata Montréal Judith Mwipata bougelenga Serge Mbo azala ya kola mukapo émission la mine bandi président le mutaka déjà kulumutu shora memba kotaka déjà poto tumbaka na yo déjà bagalo tu bazaya ko sepela odomba kilikala moto azaya ko sepela ba moni susu kulumutu shora memba oya binisa mokili na mandundu talanga bana lelo to kotumba na ye Léon Mokonza Autriche, Kouloumou toujours en même. Bonjour, mais Hervé. Bonjour. Mes condoléances, n'est toujours perdre. Vraiment. Bonne santé. La santé, ça va. Kouloumou toujours en même. Nasa. Car c'est le moment Mikolo, tu belle me découvert. Oh, je suis même à Mandoun. Net ma grâce, tu de Paris, Bayoka, je suis même à Mandoun sur le Lelo. Après combien d'années? Donc. Après, on a dit à 15 ans, 16 ans. 15 ans, 16 ans. Nous toujours en Bemba. Tout le monde a solo. Et avant, tout le monde a pris un solo. Tout le père général des FAO. Nini Rosa, la Rogo, il y a un bateau, tout. Des FAO, et pas dans la Nani. Des FAO, et pas dans la cher. Parce que Talaraka, on a un but des FAO, on a âge à 14 ans. On a âge à 14 ans, on a un but des FAO. Aki pena mon cœur, mince, boga. Donc, Moutako Tikeranga ezali Peropa, aux États-Unis. Donc, aki vers 9h30. Abi, vraiment que le Moutounaye, boulot, la kisaba musicien, bien qu'on fonde un musicien, bien monté. Ils en ont. Yako Tikeranga des fois, on a des fois, on a Ayemba, Papa Wemba, parce que donne c'est Papa Wemba. Asa osaka ténor. Il y a des ténoristes. Akika ténoriste. Vous avez fraîche masque qui sentent. Non. On a eu des informations. Il y a eu des tamba ba mité papa. Na qui sentent. Yé a yé boum pas une cause à qui on a zone. Oh en fait il y a ça mon lemba. Mon lemba. Général des fois mon lemba. Oui oui. Tamba mité papa na qui sentent il y a yé na âge à 14 ans. Na bumbu. Na bumbu. Ce matin na qui sentent tout est si ka père na bango za qui mité. Akendaki après tango azui formation en musique. Donc tango pero pa ekotika ye autaki lemba. Bon azai ko yemba mais et s'il y a Papa Wemba
Il y a des ténoristes. Ténoristes, kaka kitaka te bon. Ngatango pero pas avec une faire 9h30. Otala yambe maweza boulot na bisote. C'est pour nous que ça va boulot petit au monde azana ici la papa Wemba yoko yeba neno osala. Bon, ngai nazaki na habitude ya ko former ba chanteur mingi na banzembo ya bela ba menga ba nini. Il faut aussi c'est la nzembo wana ya ba menga ba deuxième voix ba nini parce que et s'il la biso ya ki besile ba danzetza ba pepe kale ba madilu et s'il ya nganga bino soki okolika kozo planer kaka tenor et ko simbate beaucoup de ténoristes ba bunga parce que ba sala la première te ba sala la deuxième te après donc père opa ko tika nga vers ayaki ko tika vers ba 9h30 biso peto ayiko travailler après ngabi bon na ko yo na bimisi ba musicien musu bazaki wana bakei nazui guitare naoki ndenge azako yemba ngabi bon premier alliance soko zo continuer ka ba ténor et aussi mbate il faut ça la ba deuxième voix peneza ka nécessaire na mukile za deuxième ou ça la première mais soko zo planer ka na ténor et aussi mbate luka moyen au changer nazoki petona formation à 6 mois. On a des fois. Des fois, on a coûte des fois, t'es fanfan. Ça dit fanfan. Fanfan. Voilà, moi, je suis très mince. Nana yemba na guitare te. Nana pas simba micro te. Na bandi ko formé. Parce que toi qui n'as vu que mon chef est ténoriste, c'est ma pauvre Vic. La pape Nezali. Aza professeur international. Aza na la pape. Donc, ndenge monsieur Zoleka ko yo kango. Atambola monde entier après sa cour na bandi ko former bango to ko sala 3e mois na moni ça va mais 4e to côté 5e 6e na moni bena orchestre parce que c'est que orchestre jeune ceux qui vacances orchestre emati ceux qui bazongi tik wana ba mise presque ba kibana ba kana ba nzamboma tout allez on est avec orchestre ni super choc Fugu Star avec super choc bien l'accès Fugu Star na émission petit zaclé to bete na scénario batutu ba ebina na kiselela bagay fanfan sali succès moko ya osakana te pour ba maman quartier balinga ki surtout na concert maman moko zanga concert ate batu taka concert ki na quartier ba bi rep ndengele kaka ndenge sala ka sikoyo ba tondi na concert tana bimisi petit ki danser blague te wana bebika na nzembo bise a paloli ba mama boakela 25 maputa mais ce qu'on lobby la tongo bazoluka peut-être ça qui panique on a beau ya ina petite na ya no moni mingi batika ko loba te ba yebi fanfante et comme ba 9h fanfala azana kolala ateta ba mise so bazo tambola ba so amemi ba ko bazo mela ba bok parce que peut-être na mela ne bokita za mela bokita za ba mabuso bate donc fanfala qui mise mon en tout cas. Donc ngande muna simbise lisango nungi o yena lisango. Des fois on a musique et la guitare c'est moi et puis ngape muna changer style ya koyembela. Po ya ki comme ténoriste mais style wana yemba kati bada kiti wana ngane muna pesa. Ya mutu musute. Zulu kunu na benterfe. Moni blogo yo batu mususu ba okamwa. Les lots de fao mais succès de fao kenda na ngoli banda mais yo ozaki pero simbise lisango nengo lobi wana nengo zo confirmer maintenant siko esala ki nenge nini po ye embrasser siko pe carrière sur le pas que ça la big star na ye pour évoluer le nenga évoluer bon pas comme on a nengo na ki tango de fao à que France pour ba ministère na be musu bazai kuna o ba uta na Fugu Star lokwa ba konya kona Richard Konya Drumer na peso kutombote na Paris yeba kenegine France mais ma bemo tamba comme kuna mabeti ba concert ba mission tu balingo zongate et ça qui des fois souci ya ko sakana te parce que asoki ndenge nini ba musicien pour qui na bango sino ta yonde muto format qui asala ki mouvement non wana nga déjà tango Fugu Star essayer kufinango on est panzani parce que orchestre étudiant tango pe mina ngombe zaki so concert au mona to sangani mais wana siko ya sali big star wana ça évoluer na ya parce que moi Rolanda so ezateti botoko maka na place mais le quoi tozana na place ya nini baki ko beta na France ba beta bien mais ba mission ba ko zonga te ba kimi
tant bakimi aye abengisi ngai na pauvre na mwasi avie Sara Zudi azali toke tanga moni biso kuta bandolela o vienga na tiki na muziki talaka ba mise tokena ya momba kimi ngabite muziki ezana ngo bongo talaka kina onenge ali batamoni poto ba kozonga te mais yo forcer continuer parce que yo za leader o ya longwa za mise na kombote bon ça va papa na yoki na émission ezala roi do na yiki ko PC pouvoir mon na habité ba conseiller ba kamina de fao do de fois zaki so ba ki Afrique bo akosala ta simo so abeti na Abidjan beti pa bo donc tanga zongi sutur moko ba yango biloko lokolo ndenge na mbaka ye l'autre fois na émission lobi yango fali pour Paulanda lokolo na ye oui wana solo c'est vrai parce que c'est complet ça des fao ils en a fallu wana lobi ya solo alors si tu as dansé tanga ya lobi ya mbembo lobaki ya solo na kamati ya kasete mandundu ngabi savana lingi na yo kwa zu danser omoni lo kwa ngana pembi na ngana musique kamata kasete mandundu parce que iba biso iba nze mutu ya ngai bimisana meloni salaki abimisa kite succès yaki na niveau danser parce que na Afrique on ko beta na defa ote bon blague te mutako tia libaya na Afrique on a zakite alors on mona iba jalousie bandaki ko kota déjà na ba mission na biso ko zobona pona kotandela openda histoire mona kata ndenge de fois akima kimboka ezaki ba production eleka kebele tanga betika na Uganda na Rwanda ba misera bisoka kozomona leo ba kotia ba verse ba kozela de fois ba sourcier na pona de fois oh c'est vrai ça mais bango ba to ba kosela ba kina présence ba fundi a de fois ka beti na Uganda beti na Rwanda de fois on ko banga kana linga ba soldate ngato yiko bengana vieux ndenge ningabi na kuta nerodia parce que toki na concert moko ya bantandu na ya bakongo nyonso e papa cheli ngam na chaba instrument ngam tachina na kuta ni na papa erodia ngabi menga na problème moko des fois soko ya wata zo banga bakosele makambu ye rais chauffeur na ye ancien président na boye donc des fois zonga soko ya kisasa te azo banga penza erodia ipsanga le bi les sympa frère Raïs a yebi des fois côté. Gabi mais des fois pas bien ngalo bi a yebi raïsité. Abi raïsité. Et roda lobi na ngapa na yebi sa ye aya. Mais ko les alliés côté qui conflit moko na ba mise ka ko ba funda ye wana. Ba kina ba clique moko ya ba soda msupe ba za ozela des fois. So ka yepe ba ko salirier. Alors des fois lo ko banga trop yango za ko yati. On a besoin de se regarder parce que vous faites na Kenya pe ba mais c'est ça plus ou moins 21 ans vérité n'habité ce que attend interview mon galo biango pas li ne pe ko tanga ba kombote mais ngata ko benga na défend hein défend ba tuba BBC vina ezali ba 4 musiciens wana ebi wana okotanga ba kombo na ngote oza tumba bozana tanga ba kombo na bango po le fiti PR ezala tina kingeso na lobika ka pesa la terre nga etake shora mbemba nalingi te bato na bakino yamba defa po apesa nga kanda metenga bakombo na me bakozala kaka ke metenga siko bakombo na bango bakozala bayeba bango petit yape muni na tumba fotanga kende te na rozeleka na 50 poko zana batango bopuna ibango oyebinga ngala mise munena bayebi ba mise na biso Kongo bana kindoki ya mabe motema mabe pona kosala jeune fille jeune na bino ndongona bon bamisusu bakobenga des fois yaya hein des fois ça osala tout pour na bango mais basala mabe pour na acte wana basala mabe des fois za mission congolais akobeta partout alingi mais bako kokosele makambo ndengo na te eza normal te siko banani bakosele makambo mais na soki natangi 4 personnes so boluki bango kana esprit bomuna bango 4 personnes baluka bon esprit ba oluka neti nani na esprit 4 personnes wana ba kosela ye makambu ngata na osona des fois on a yeba mama na sona berodia na sona batebebe parce que na ngaki des fois ya okomba parce que des fois kanga ka Afrique na ndenge moko na ebité tin Europe parce que des fois terminer sango bossa 4 du temps na podium sans kita mise mo na bino ya force ya jeter auto bungisi donc ngapi na donc na mutu a des fois donc obita na yo esango na 23h mwana amta abenga kiko koma na komi kaka azelinga na lena ko apeko lete jour oh papa de fa kufi ngabitika na jo na lela na pale
Tétété. Nalela na palais. C'est Luan est sûr que c'est Luan les amis. À Koufi normal. To moi c'est n'engé peso le bama na batu. To yebité mais to yebangwaka. Ouais. Parce que ndenge ba garçon mo bengi na douala. Awa boya ki vaccin mais kuna ba beta ki vaccin. To yebité peut-être kutana kina maladie moi za on nzoto bien comment parce que ba cycle musupe za comme on ebimate le wande tout ça. Oui. Mais ce ko beli ko bima. Alors moi pena ko conformer soit Koufi na nini to yebité. Ouais. Mais tu peux savoir nous sur Nzambe parce que attends mon tamo kilio sali mutu mabende ngwana Nzamba yebi à répondre donc là tu tokolo bakara. Merci beaucoup nous toujours même batozonga parce que des fois ça pena muto lelo bato bele ba découvrir ah chora même maman ba négligent alors que bena des fois lelo peut to lelaye ari pe mutu moko passer pas na yo et tout ko so formation pas na yo mais lelo chora même mo sala rapper succès à l'époque parce que biso bakalo ngana natif ya bumbu selembao on a faut pas voir la face. Oh, bah tout ça, amuta qui ya bumbu, au conseil na amuta bandal, ngana natif ya bumbu, né grandi ici, bumbu selemba ou ma belé. Ya ba galo tout ba Hollanda, ba ima solo. Au sala succès à l'époque. To bina ba mandundu partout quatre coins. C'est-à-dire wenge 4 x 4 ils allaient ensemble. Ah, bango kuna beta bango 3 fois. Ne bemba sonnerie, na bondo, na sosa. Nana yebi yango. O beta bango 3 fois. Wenge wana 4 x 4 ba 4 x 4 ba wera ba na beta bango 3 fois. Nana yebi yango. Banda bandal ne bemba sonnerie toke bondo toke asosa na sosa oui so o beta bon ne parce que six non bon ndule ya bazo benga bino bobeta bino bomona minene muzo bate bato na ndule baba pro netinga na des ingénieurs so puna matana zaka naza musika ya ba ingénieur mais faut batala consigne nga obandi eloko moko moko tobandi otese eloko moko moko grosse caisse oyaka kobeta comme lever les rideaux pour na wenge mais mata il fallait wenge banda lingine obanda te siko ngana banga ko banda te parce que ndule to hebia bo yotango olingine ko banda te songa na bande c'est public ce que silba kena bango siko premier ça siko yo mata gagner na siko mati o bandi mais ngai pona mata za jeter parce que toujours corriger na biloko to banda na grosse caisse papa caisse claire papa yo opérateur repose ko nous on a consigne nga so na tiebo kata ti biloko to ko sila ba ke na champ ti so na tiebo ta so to bandi to sisi en tout cas kitibo kena to kiti parce que transit na be faut tiape na masoko et kiti biloko na ngai na yebi na ko placer so to sisi to ko longola alors balance na lero na bébé sotango esili ba bino boya se bo sala balance no so bo du 4 heures de temps zo ko beta te no ne obana mabanga te na zero ndule sili ndule vide na beta ba to ni lengo ko ndule biso blaga te si so ko zo ngo kota to yo kama bon so to beti so to ke si Mexico yo au sel ba siti ou beti mandundu et tout OK Mikili na ba musicien OK ndaki et tout après kozonga il y a certaines personnes certains musiciens au batikala rapé bali mais c'est comme si nga était que journaliste na fouya mo information na bandenga ba succès succès comment ina ngo déjà wana ba pesa ko conseil et pas l'un des artistes musiciens Opel Lelo paix à son âme azate que au moni nengo yeboye faut que bana na mine na biso ba musicien mutu na mutu a resepe na succès aux na ngote OK nda soke pas Kofi abengisa yo baloba Kofi alia au moto vrai ou faux tige lelo tumba fo bimisa vérité lelo bato baye ba po eloba mabongo Kofi lo mide alia shoka memba gwa bon elo ezaka lokuta ndanga baloba ngo traité passer na kufa te na zanga bon mais ezaki vrai parce que histoire ba changer ngote yaki na tongo na ta kara liboso ko yera ba seka ono anniversaire à Papa c'est possible. Anniversaire oui. Maman t'a dit bosso na caro anniversaire à Kofi ça lelo madame kuta boya pauvre madame Bizé. Abi comme meka ko kendete nga esprit nga beta ratera mutu wana. Wale zakina ba nini no wana. 95 ans na bakati hein. Photo comme 95 ans na bakati. Oh. Kara yo donga na tika kara to kitaka boy. Anniversaire ça te mutazo bimana ba cadeau empoisonné. Kofi lo ndo ba cadeau. Mais on a ba cadeau mabe parce que d'abord parfum. Soko pakoli ba mise ba ngakuto ressentir uté. Parfum mo ga pesenga. Champagne na pesa ka bien nga mo vion ba longola ebulo. Et quand tu as fait 12 à pesanga wana ngana bana ko parce que mutu
église ya tina palais ya Morino ndena lo ba passer ba oyoka ba ya tina palais ba sambelanga tete banay ko passe quoi c'est vrai ya ki biloko moko très dangereux on a zo beza vérité sur le couteau de mentir ngo oh ha ngamutu banay ko passe quoi pour anika ba mama musique yo siko ba pesa yo conseil yo kenda pour anini pauvre mère ma bise na yo ki bise te na kenda ki yango na komunika ke déjà succès Kofi yango salama ki bongo na landa mère te donc ya pe nga sukolo balisolo on te mais ki frère vrai na ngo on a parfait on a d'abord tango zongi au pomper yango etamba mo chambo ba mission ba parce que c'est Panzani super chaud de Panzani oui parfait donc makambo yana mboka oyo tous amité malamu biso ba congolais mais sikoyo était que pe ngai indusa mwana ya gal na contrôler pe na ndenga système yo siko zongi c'est la Kofi et lora misiki tibera miku ya kindoki nga kutona ebi ngote batine baloba pe vie pe à côté ba oui tindela biloko nga na ebi kisite na belo monter na tika na tindika onde nga na ebi rien nga na mona catholique bon na ebi rien na tindika onde nga na ebi nga na sala musique okandenge mona lo fumba salaka eloko moko te toyebi nde musala affaire musu toyebi te ndule kaka mais ne batu ne ba compliquer kabiso tane tisiko na sokoda bon ba weli ki ba ki mukondela bango na so bandenge nini mais l'offre bazo fouté souté ngai mo ça fait déjà 2 ans et demi banana sa filière le fombazo tungsanga nyoka safa na kena na sa filière na futa tuna ba carte kutina sokate au 2 ans et demi ya na zo sa président Jossar tout soki ba futi ngai été alongwane ka ali incapable Jossar on a alongwane parce que ya ozana teta sokoda mise munelo kwa ngaba ko futa ngati okono kuta kuna ba faux musiciens ba zotama ba zo ba salaire nga sur même œuvre etika les sana ba kota na YouTube otala batala ngale no ba bar ba obetanga bato musique la bango ezate ba futa bango c'est quoi omboka ndenge ya pena na sa présence Jossar tout royo na mona bo bengai parce que c'est normal te ataba yinanga bato boyete et puis bokangi pe salaire à l'ofombo pourquoi pour nani ya musicien danser bokangi on point botale na album nyonso zo beta kombone yemda beta amnise munene bokanga yembongo pourquoi ngai moko des endemi ba futanga to bobanga biso pourquoi hein pour nani ça dit kulumutu to fanda non to matele na lisolo ya Kofi Olomide et après kozala accord déjà non mon souligner le mot ya bien pour batu ba comprendre ba découvrir ndenge pe lobamaka ki aliaka batu ba moto et tout et ça yo pour confirmer en ce que ça lokuta ya le katana ba confrère mususu a des matito soit ngana olukana to côté la Kofi na parler pour te tourner na des matières loko maintenant sikoyo après wana oya kokuta na suna Kofi te na kuta na suna depuis wana 1995 na kuta na suna attends la circonstance moko boy pour na Kofi rien na kuta na te eloko déjà salanga bomanga na kokuta na ete na kuta na supa ta salanga ba preuve moi ma bendingwa et puis pauvre Bob Maswa bengi ngai abi awa o que c'était obeta na poto so beti mandundu te o te ka tikete ko faire ce que no beta bako yembise mandundu alors aza na colère de on a Bob Maswa po azate po akufi azo yebisa nga tension menga na kwa kitelo na ila bolingo abatu na wa ite fallait pas to kutana mais ça n'a rien c'est ça dit bandoule faut boire ka mandundu oh mais na pas obligé même to le beta boire ki mandundu te musique en zande alors bango saki moi essaye bango moi pasi bon ti ba luki ndenge ne so kese kufa type le mouvement pays d'ailleurs type chaud même pays nyoso mais après bagwa wana moni lokola écouter nga na nzoto te écouter igwate et ça n'a pas rien mais moi ba aventure bandaki mais tango ba l'église ba ye ba tumbi ko ti wana ve 12 wana ba salilinga ba cérémonie na ko bimisa papa Kabila ti vous monez succès te papa Kabila oui nzoto na mona ibo sava nzambe asali donc problème yaki wana bango ba ka ke ngana la bois danger biloko tozo pesa ye ko bete canon na nzoto moni problème ndenge yaki et puis ekoti wana pesa ngezaki ekoti
et boumanga malamoko mais quand écoutez que nango kiss na nzoto te ale sala kité to ba mandundu ba succès to ba mandundu na tout nengo beta wenge 4x4 ezali nango kulumu to koto no bandanga ba système so bulo banda kala na parler na banandu le kala ngana lekiti na ba jeko kana leki judo kana leki ba karaté na leki na sali ba moma ka mebele na sali moma mebele donc ya ika ki leader ya kobutama ngana fome mi se belé bana pote belé baso ko abu belé na be membo ngongo ba maracas ba crouchard ba onekenga Lazare kona ki drummer ya des forts tous les bases kolobate siko so toke na ingénieur de son lokola Godé lo Fombo Laurent Mosengo petit nanga dodo na États-Unis bango tu wana ba uti pa ngwa uti zaiko hein ouais akima ine na États-Unis dodo mais c'est mon soliste ngai soliste nanga. Donc la plupart des musiciens ba uti pa nanga ba vrai combattant mais siko yo bo wona et yaki okuta yo wana na makambute et memio siko mupepe tout ya succès ya mandundu pesili yo et ngai peno kota na sama bele okende bon ezaki pena kota ba effacer yo ezaki pena kota na sama bele mais siko nenge siko nzamba permettra lelo za envie malgré chose même mandundu ti lelo papa Kabila yeta la bloque kititalo et après wana pali nien on l'a li ofanda ti lelo bon na vanda nga passer na zota la pembo ka ngwe bebi ko wela ola beba musoki no zo contrôle ebite so ba beto le onini na zana nga kimia vomena mona bana na ngai bana pe ba mona ngai tasiko na wuto perdre madame siko na zana bana phrase calme na wela ste na visa kaka donc visa ka moko na oyo komisoki ndengeni ba kundoka place moko a 10 000 Ato tongi ba grand ciel non pamba on a c'est rien un mètre sur combien tout côté Jésus ba kundaki na immeuble te bongo ba kundu ba Jésus ba kundaki na immeuble o tabot o to kumisa o yo lelo to na référence ya oui ya danser kutu soko sambelika komba Jésus fomu na bela mamba bien fomu na mamba bien mais atika te place adresse au palais la bango yango et bon yo o wele li ozana toi na mona on sait rien o wele succès o wele mapango o wele ba voyage et tout et après finalement au kotaka na 1 mètre oui au kotaka na 1 mètre puis ba tupe ba kino tala ka yote place ngo zamba salité va négliger peu dans merci beaucoup comprenez que ça dit à lobby o ezana motema abimisi ba tout Rolande mission oyo eza mission mo retikali œuvre émission ba tout tous les artistes musiciens congolais et c'est tout besoin Rolande mission oyo o abimisi eza vraiment secret o ya bomba na motema avouer yango na ba tout comprendre que il y a certaines ba tout mususu balinga ba tout il faut pas se plier là ba tout mususu pour ça on a succès il faut pas ko kendaka ko kanga tout ba musicien faut pas que ba nazolo ba surtout na petit na biso bina filer attention petit Watanabe héritier ozo voler bien attention na ba mikolo wana donc c'est très dangereux faut s'amailler les mingi biso to moni ndenge to moni bon chance nzambe to tchaki la beauté na nzoto to compter toujours à Jésus-Christ et en tozali sinon te na kokoma ajoter nazo kene siko na 66 ans donc ndé na kokoma ajoter so nzamba kolinga peut-être abomba ngaka donc c'est ça ba petit boyo kanga bina filé bino bozo mené moi na petit wa mkiona ya kota Goma nani innocent boyo kanga na papa donc boke ba o muto featuring alinga dembe la pose mon papa attention featuring akimukolo na mwana mkesi mbakate attention boza mayele keba lingi bozala parce que lobby ezande bino bozala toujours boza mayele trop toli la pesi bino boyo kanga boza mayele trop. Merci beaucoup. Koulumou toujours bandenge vraiment permettre TJ qui t'a tinagal parce que oza mabelema mais na chaleur nyoso na bolingo nyoso parce que faut les autres tumbana et puis la félicité on est là au molobi yo agalwa ningi sabana gal parce que des fois a bandi musique a on gal tolingi ke make matanga ezana kimviti mais tolingi ke suka ya matanga tokocha podium na Birmanie na instrument tous les bloqués sur route à wapi tout ça les locaux on est à la bien ningisa bagala to yebi vraiment ba répondre numéro na ngaposo OK bagala to baza bon éparpillé à travers le monde pour na idée et ça parce que photo les la défendre à part une organisation il y a gouvernement nenga ba loki ba ça tout mais biso
ba bi ne papa mbaloba matanga ici la repas bapaya ouais biso ce ko bana ya parler bakolo na yango il faut vraiment to continuer yango na là là nango jour yango donc dans un 089 35 65 65 6 089 35 65 65 6 il y a Frissel les alliés 091 12 62 310 091 12 62 310. Merci beaucoup Kouloum Touchou même pratiquement la souka déjà il y a délégation oyo bakei pour na okirozo accord et après koya nango yoke na hôpital du cinquantenaire pour après ba lukaneli comment est-ce que ba kosala ce programme oyo o tokoya batutu o ba koya pour baler la général des FAO na habité obongisi ata hommage moroté ya kolela o aza petit na yo oyo encadré au tena musique moi hommage moko za tout ça bon biso za ramba mbangu te ouais batuba yaka na fin ya avant corps kende ki sant tout soit parce que toujours préféré biso ba Congo to bando kundama na jardin botanique wa ki sant za place moi bien basango atanga sona daye na zo bango basango ba yoko bomi mwana ki sant wana botanga wa ba ke na bango na nécropole te na lingi na ngakuna te yo faut que na jardin boye na lingi pe de fois zalao abanda cimetière on a parce que l'artiste toi ba Congo ba ndozala parce que angela na biso tamba ta koma wana oko visiter bien baba ndele bayaka batande na ni bayaka mais kuna za site mon côté za cimetière ça dit presque ba mise tu ya ba Congo aza mo Congo oui ce qui est quand on a boulé kuna vendre boulé kuna ah oui mais ce que le gouvernement peut si boy non au gouvernement y a famille faut quoi famille si faut quoi famille et vous allez bien là aussi on a président de la République hein ba quoi famille ils allaient bien que biso no tokende ga ici comme ngeza malamu te ça dit faut pena ba Congo pour kende pena na jardin tokende na jardin et ça la kitoko mingi maintenant ozo préparer hommage pour na wana za rassure ils a rassuré zanga to ya ka ba to so lamba on déjà le jour to beta on yuza on a si mon coach yo ki pena mu bato ba misi. Merci beaucoup pour le coup. Merci de nous permettre de faire service occasion auto salamoi émission wa mais na éviter bateau tout bateau landa travers le monde tant sous moi 2-3 personnes il y a bateau tout ba landa yo ba bi que vient na biso ya na biso kulutu na biso oyo lelo asepelisa pe atombola pe bumbu et kendaka pe nsango na mandunu talanga bana lelo siko pe bato ba landa pour pesa monta moi bon on a passé d'abord manager ngai Dieu Kumenga et pas Zalimbote, n'a pas si Auguste est le président, Sadam, Yves, n'a pas si Mbote, puis n'a Poto, n'a pas si José Mampouya, Bino Zaba Nagal, Boutika Likambote, Fotosa Likamboze la danse, Willy Makusu, Kinzonzi Tayani, Botala Likamboze Likambumoko ya Blagite, Bino Amisé na la Lobo Zakuna, Maracas, Aimé Bongongo, Crochard, Bossala quelque chose. Chule na France, bossala na France les sous, on est kenga, bossala tout. Dikoba na bossé notre les solicés. Bogar na moto, dikobe pas ali, boeba ki beaucoup fait les nez na kata famille. Donc bossala tout que organisation toujours ça les sala bien. Et puis les bolets sont non. Terrain Congo, Gabinzaba, Lai, Grand Lai, Ouattara, et puis na pesi sous. Béanga, Béatrice, Mbote Pausali, merci. Merci beaucoup, Kouloumou Touchou. Et puis, Neve Nanga Boutanga Production. Yonde, l'histoire famille, na peso Mbote trop. Merci beaucoup, Kouloumou Touchou. Merci na Batoutou. Oh, Bozali, Awa, oh, Pena, vraiment, Bosungi pour émission, il est très kitoro, ah, na Delta Force. Merci na Batoutou, na Moni Bongo, Maître Serpent, ah, oh, Pena Sécurité, na Kata Delta Force, Awa, na Bumbu, na Moni Soussou, Maître Samouraï, Le Mamvoula, Foué, Nazaro, Lelo Mabe. Puis petit frère propre, il y a Moutounanga champion Vunzi en Amérique au Congo deux fois. Naza Kolelo Mabe, Naza Kolelo Mabe, merci à Batoutou, merci Penana, na Moni Bongo Papa Clément Kassambe, à direct de Brazzaville, merci beaucoup na Doudou Yayou. Doudou Yayou, le DG de Maya Service na Kata Brazzaville. Merci à mon sponsor officiel, Papa Charles Blaise Mafouta, le Vandou de Rennes. Merci na Batoutou, merci vraiment. Vous continuez toujours à s'abonner massivement Awa na Kata Tumba TV officiel. Boyo ki Kouloumou toujours à même nenge abimisi. Nenge boyo kali solo, ye moko alobi yango ke Kofi Olomide alia ye moto. C'est-à-dire bengi ça ya pese ba parfum, pese ba chapeau et tout et benda tout et ça là que non azala sousouté.
Boyo Kibino Moro Nenge Mora Lobby. Merci beaucoup na batutu. Derrière la caméra c'était Merle Bitiama Sarba Yo Yebi. Yende Moutazar na pasa ko Nyanyo la paix. Des fois t'es Nenge a toujours idéologie. Merci na grâce Djonga de Paris. Merci na la patrona. Yo Yebi des fois t'es 42 euros sur là. Merci na batutu. Bon continuez à s'abonner massivement à Tumba Tumba TV officiel. Beaucoup à la jamais décis avec les vôtres Zakari Mwamba, les petits Zak, les 7M, le général de la presse congolaise, l'homme de Tumba Tumba. Moi, na papa SKK, et Rotilate, Toza, toujours la idéologie, Yanzambala Makolongulu, bien Mayasima, merci, portez-vous bien, ciao! Zakari Mwamba, petit Zacle. Zakari Mwamba, le petit Zacle. Zakari Mwamba, allez petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na